C'est notre fils Gustave Lombo Pouloulou. Tu peux te présenter? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment tu t'appelles? Gustave. Gustave. Oh là là, quel joli nom. Tu as quel âge? 6 ans. So mon nègre bozo père na edo tala beauté. Mais tu vois. Mais tu vois, maman a pembe muluba. Al muluba na biso ya kuna ya bino ya wate. Atiki bana mibale. Oya botaki na ba sœur nanga ya Congo Brazzaville. Donc tellement nazara bien na petite sœur mususu wana po aza pe ndeko ya mama mwana nga liboso. Toza moi trop. Dans famille quoi. Au monstre kuta uto zala ba moi misato uto les quoi avant kufa to akiko tunaye na maman mwana tu vois. Donc na moni bon ndeko akufi. Reste à savoir est-ce que famille et ebi ki atika ki bana to atika ki te. Essayer ko ton contact na bande ko na biso pe to na bona po na ba koma awa ba fali maso ko ba Alex Mboma ba tutu na biso botoko sandenge ni lwa bino et ça la bien moi na ya. Posez-moi problème par rapport au père moi na ya famille parce que tout le monde est artiste soit Koufi et tout le monde est bimaka comme maman a problème maman kambe belé bino déjà koto na déjà longue et causer problème nande naza mwana mowe ya ticket soki tout le monde va vivre na biso ba king kester ba papa oyo mais maman ba problème je pense pas que causer problème je pense pas ya bana mowe ya tiki le contraire faut ba seper là pour mowe ya tiki le ba photocopie. Très chers amis internautes de www.cliboa.com, amis fidèles de cette émission Mégan Entretien, présentée par Priscilla Makongila la Mégane. Merci pour votre attention à ce particulier dans cette émission. Bonne année aux géniteurs de ces grandes sites de la nation, Tonton Banda, de la nation Tonton Banda, l'homme qui promeut, que réalise. Merci beaucoup à toi. Merci à Pichu Mangaya. Et je dis encore un grand merci au général John Chibangu. Merci beaucoup et merci. Et à Gilles Massoa, et à Nangaï, bonne année. Et c'est qu'Ozolanda Bisson, en tout cas, Boza, et belé, le crack du barreau, le crack du barreau, Papi Bissala. Merci beaucoup. Merci à Fatou Njoli, Madé Malandre, merci. Merci à Afi Mayambo, la guerrière, la fille Mayambo. Bonne année, Nayo, et bonne année, na Yves Njoli, les boucliers. Comprenez cette émission, tout ça, on connaît tout ça. La nenga. Elle anda kuna de sa 42 ko to ina nenga bakinya wesa biso bien mais c'est par rapport à matanga mangi kuna to ratake mais na kina habita il faut club na solango et ça langa bien Varon Déco Modo. Bonjour. Oui, bonjour Priscilla la Mégane. Oui, talaka yo et puis ba meilleur venant tout de partout malgré que biso ane otokotiango namawa. Mais bon, meilleur vie quand même là-bas tout. Voilà. Voilà, Varon Déco Modo, artiste musicien du côté Brazza, Pointe-Noire, Lyonçon. Ils ont un Pointe-Noire, tu auras pas. Tu es un artiste congolais à Brazzaville. Varon Déco Modo, mais avant d'aller à Pointe-Noire. On a une carrière à Brazzaville la pointe à qui on vend la base à Pointe-Noire. Et puis voilà quoi. Alors, tu as vraiment un parcours, hein, surtout pour moi, il y a Varon, même l'internet, tu peux mon appel Varon, et ça peut-être la Clébo, expliquer ce qui est réellement Varon Déco Modo, ça Kanini, et quoi, il y a qui n'a pas président pourquoi. Ouais, Varon Déco Modo, né Badinga, Prince Gens Bartel, donc, na moi, na mère, na biso, na vie, na biso, na botama, na Pointe-Noire, na yaka. Brazzaville pour nos études et après nazonga kiwana donc pour notre parcours musical na leka na banda carrière nangai bon moi na très jeune na baninga na quartier après venanga moko ya quartier au bengelo j'étais soit une fois au leka à moninga na nzela na zoyemba tout album mais orchestre na biso mo uto pendant na Vatican ya donc to créer Vatican à mon intégral à na quartier mais na moni oyemba bien photo kenda memanga pe wana sala test mambuto les gars na okitoko to beta to yape bakina wa to zonga après bon orchestre suka na ona nzela
Après peu naoke pas venangai Zebira, hein, le double fois officier que je salue en passant. Et pas nae sikoyo. Zebira Roga, le double fois officier. Donc après na kéché, na salara 2 semaines. Après père nangai odaye na niveau ba Pointe Noire depuis pena kenda on a tina c'est dans na banda carrière solo donc tile loto bundara na ngolo nzambe. De 2019 à 2020, carrière en Oyo Santango, ils ont maté. Bon, depuis na banda boulot na mona que du jour au jour nzamba na quoi apporter à moi muke parce que toi après c'était pour toi na course na mutute mais depuis album nangal bosso bima qui es-tu et bima en 2011 tilelo je pense que fongola moi mambo mais mapé mambo belé bon 2019 à des botos on nous normalement on a contact à partir de 2011 telelo t 2020 na mona ke parcourir na bien normal et puis voilà pour depuis 2011 tilelo na na bimisi album t ça me fait aujourd'hui 9 ans sans album mais na beta ba concert ba plein tout ça la moi ba makam beta ba nzemi pour album telo te na album albusu na bimisa ki etude okate je le perle lo na koloba lelo na ko sakulai po makambele kebele katia motema na ngai Yuda tekaki Yesu pona falanga ya pamba fali maswakunga bakomote kisatina nango na yebite et pourtant na sala kabato mabete na mokili na bangaka nanga nzambe Yesu mwana ya Maria ema baby ah mama ye Priscilla la megane mama na bota mangai moko mobali na libumu ya papa mandetsa bota kinga la kisaki ngai kofinga batote oka banze mologola yo bominga yo sasinga ko sasa yo bominga ko buma okomisinga pena porta lolo boina kota eske na kolimbisa na mabosa linga obengani nga na mbutwe oka banze mologa batombola mokila nzambe bandaki na mapata na mabele akeli biloko mibale na mimbale sima keli biso bato toyaka mambele tokozonga pe mambele totika lofundwe bamastalelo ngai na koyemba makambo na mona na mokili monde ya nzambe ebongwani po jalousie eleki ozala na mbonga balobi osimbikisi ozangi babengi yo pauvre mobula ya pamba kasi mbongo esombaka nde lilita likolo te mbongo esombaka mbeto kasi pongi te vi fezalaka nango nse bongo Alex Mboma kolela te voilà ndenge yo moko banzembo wana tusala de yo moto ngomo na musique na yo usali banzembo na yo esukaka entre bino kaka yango kima ono bina falanga na Pointe Noire po Braza kuna espace yaki te ya mamba espace te nga na tia ba misien mal à l'aise te na ba Brazzaville wana bo baebi pono tia muntu mal à l'aise ba misien to ba na RDC ba tia tamso ba misien so ba na Abidjan mal à l'aise siko ngaka Pointe Noire na Brazzaville oui ya pena ba chanter ba na Brazzaville na pe baebi pena ke oui wana pena gouverneur wana sans orgueil to e banara to yo ka pe to e banit tant muto ebi wana Varon de Komodo muto mo ba et wana na o mekate motanga makombo na ba Brazzaville na ba Pointe Noire peut-être Varon te nga pe valeur na ngai bomoni toi na ba musicien ya da ba musicien à télé ça veut dire wana azolu pemba mo balexena ba chaîne na minene wana leki mais so kepena na boulot boy azate c'est ko biso bo to wana na boulot na nuiza siko mais ça que mboka na biso musique à mikolo zo tambola avec intérêt donc bato misuba luka ba soutenir bato pour intérêt bato misuba luka ba sala bato boy pour intérêt bo biso ba varon na famille mo pauvre parce que muto mo na rake bon yeso na soutenir na dépenser mingi ma ebite ke na talent na ona musalo na ngoso ko investir pe lobi nzamba o sala pe ba mbongo wana ezongi plus que ya oleka de côté kuna mozana ba poète belé kenaki kuna te tokoz boza na ba prêtre koza ba prêtre belé esini ma osunga te kin ba oza muke mais ba na volonté o pesa ya osunga ba artiste fende ba na volonté ensemble te ba artiste na mino ba samsa na bango bien et puis ba prêtre na binope ba jour rabat pe ba ebiki faut ba soutenir aria mboka na bango pour ebiki na RDC loko pe ça on a nos valeurs et makasi ya musique ba artistes ne ba représentango ba représentant mboka ina bino et belé libanda surtout voilà bon chez biso tamso priorité za musique te priorité tamso mon moi politique
telo mususu voilà donc c'est ça que la mutu a sabi même la mort au azaneti leader na kata baraza et pourquoi pas pour kuta no kande za la ou bien na moto après OK de ça te musique ya moto te pour muto filmer biso comme ndiko nanga comme Herman Ampor yo nenga zawa ato simisi kiss na maboka ko emba olekanga te. Mais oui, il a fashion da ole. Et on a dû expliquer donc musique ya mamba kisite kisi eza pété lo mobo ya ka moi to bien on banini moi ba compliment mobo ekaka pour na bato ba mona musique faut kisi bo le roi biso na moi na muto ke na moi église mo ebele oke mon moi la be assembly ya on a biso moi na ba la be assembly atio maboko to imbaka na ndenge wana siko seza ke pour faut comme nana oza soki nani oko masoki moi si soki ya nani pour ba pousso ke liboso vraiment lo kwa to sala on te to bundaka muke l'essentiel ke bana balia au futanda kwa batu besoin bonne santé. Voilà. Pourquoi tu as un orchestre moi mon intelligent so na mina tanga bete ba misuzo bate wa ba master olinga note ba dudu ba roga ba za moi. Monsieur président roga na leka déjà. Na ebisio ke na leka ona te père akufi na ke na mon orchestre alboso na gi nango esimi na onte. Deuxième orchestre sous pe na mon ke père adaye c'est comme ça nina za na orchestre. Na ke kanga ba père c'est que moi système de orchestre. Au fait, c'est que moi après on a une semaine ou 2 semaines n'a pas m'appelé valianga père. On a nous on a 10 000 mouvement de bomo lianga père. Non dit mon demi. Pas mi kolo varan les la ba 10 000 pour ça. Ah ouais. La Priscilla yo mystique. Non, bon orchestre na mso Congo Brazzaville et Betarabien et Betarabien ba na musique à kitoko mais nga pena na préférer na bunda na landa chemin na ranga moko. Na bundanga monga mo et puis voilà et puis moi pour son producteur son manager ça va peut-être va kosunga non na uta signé na la maison de vérité prod oui bit après sinon ça lo il bit na tout non ndé on va voyer comme si non ça va na uta ça single al bosso orphelin bimaki au mona orphelin te et bimaki nga na sal musala na yembi na studio na sali clip na bimi na clip ba filmer nga ebimi kitoko producteur azuma kambo dans le reste omi producteur ngasko artiste na vandi producteur so ba on a playback plaston na kei bon il faut que nous les gagner émission boy na kei so sali boy donc musala omi ya producteur tout cette capacité aux un peu aux communautés pour au monde producteur on est autant battant ba tumsusu mais apparemment yo wana yondo zomona ngana na moni lo te na bika ke na sinena maison bébé et tout prod na ozela ce qui peut-être ba oui ça bon deuxième single dans 3 mois na kepe sous na sa deuxième single vous avez combien dans ta maison tu as combien tu en dirais 4 bouya tu as 3 na mon orchestre musu e ucho baksama susu wala to mi 4 ouais Horizon Baksami Lionel et tout au monde azo salamon peut va tourner ouais non c'est grâce à son maison ta longwa kala arrivé non ba moi spino non ya longwa na ya vonga na ya ya longo c'est grâce longwa vona ya lorsque ils ont emporté to ezara la maison des hôtels là yo pour que obini maison ba porter ndenge nini eza osali œuvre surtout nzembo na orphelin ebi mambo ni nzembo na ko apporter orphelin wana o batuta musuba o négliger ebi ba orphelin ba boni na monde nzembo ka moko na sali wana moko ezolia na ba album mobimba ori yango te Priscilla osala boye c'est pas ça biso reste malgré to zo na mama mais c'est pas ça biso mokili oyo eza ya nzambe akila le riche et les pauvres moko ebitina sima ekobo ya dona ebna jardin to koma lelo konyokoma mwasi akomona pasi na kobota mobala kolia na motoki na ye paro moko ta suitaka malaria bana na ye ezalaka tonto na bozangi mbongo to sima liwa ya ba parents bana bakoma kotelengana pe babengami borphelin Asima beni orphelia sala pour tous les toignons quoi mana passe à la vie baïba koufila baboti bakoma lelo konyo koma par manque de soutien ou ta papa tikala baye bazanya kwa malelo babengami banani roga le double officier big class boss alisa faisant comme l'honorable motopamba dinelviso combine salissant faisant comme Cheikh Ibrafal, bienvenue le kaka et Niran à Bouri. Orphelins Zana Posali Sungi, soutenons les orphelins.
Voilà, soutenir les orphelins, en tout cas, il s'allie plaisir. N'a pas tout le monde biso vraiment big close le Réal, un gaillard. Big close. On a des biso à maison, donc bambote na place à Zali. N'a tout le monde biso. Il va le artiste à l'Ilaran à l'Oyembo. Tout le monde a ba statue na yo, tout le monde a ba mir na yo, tout le monde a mama kambebele. Puis na moni ma clip moi dans les cas. Ozaki pe na kati ya clip oyemba kipe. Et relation na artiste na biso ya tiki biso. Azalaki trop cher na bato belé na mboka Congo relation na ezaki ndeni na artiste Chico. Ouais, bon, on a souhaité na ba condoléances na famille biologique et artiste ndeko na ngai frère na ngai parce que pour moi il était plus qu'un frère, donc ba condoléances pe na ba artiste comédien tout il y a RDC là où yo ba perdre ndeko na bango azaka vraiment na talent moko na bitende na ko expliquer ngo. Bon, biso na Chico, pour la première fois, tout c'était à Pointe-Noire, qui voyage moko, qui logeait na Galombi. Bon, kaka nde to zala mamba musique, na ya fona sala mo nzembo. Non, tout voilà, tout na émission, il y a deux fins Éloge Patrick, ouais. Éloge Patrick, EPAE, émission, ngapena émission to no sa on ngoyo. To vandi na salle, ya vandi na kwene, ngapena vandi na kwena nga, mutu va vanda kwena. Oui, ba artiste ndeza kaka. Wana yesu succès makasi donc talaka. Wana ngamo pena vame. Pena pulu na ona mona pena ya. Yo pena bi pena comédien na mona pena bi ouais au grand prêtre avandi. Yo mo bi na ba aspect, bel aspect. Na bi ouais. Tu vandi sko kaneti za bon. Aspect la musique na ino ya ba musique na pena donc wana pena rien à voir avec la comédie. Pour même fali maso kutongo mone, au quand même misemo ya jibeto ya wera, to ya déplique. Donc ba comédie ba ma pena ba liro wana, mais ba pe na pose ba za na basi ya bien. Ba nini ba sa ba chéri bien. Ba na ndanda aspect wana. Yo rati ki pour le mo selon na réalité na ba bilambana na olinga. Mais oui, voilà deuxième na on a fait ça. C'est du ouais, donc tu vandika boy. Ndega bino bo salpe na débit o meka micro. Et loge paté qui po malanda benga na epeka boy na zuit. Mama, na palola muta beti kiti. Mama, si tu vandi a chanter a munena yemba danger boisao. Ngam na mun pena mutango ndimi ngaka bi là to vide kalbi ya na rotika yote ya toke ina yo to vide wana pe na ebika uti ba prêtre ba okabe ba wana biso to bunda prêtre ba okabe na bia c'est bon photo kende to keboe hôtel no go photo sanzembo to banisco préparer to ko préparer nzembo di buso to sala o mobembo kumbelinga matsuda mandangi na ngai yo memi na Luanda lobi kuna kamfunfu ngaya wa mawa mingi après yabimi mobembo loko mananga mawata e kaboli ngai na mato bongisi après le binanga bon yo pozo apanga na bimi kasi likinda na koyaka après na mobembo epana tikala matsuda manangi sekolela kayo voyage kabolinga nayo kunepa yoke banzaka ngata na ndoto bolingo ndenge tolapanaka mobembe kabolinga na Rauli tono didiki nwani papa na James didas kuzabio na makema mona ya onjugo na douane bolingo yembarenga atako ba kendaka pululo linga kyo sala biso boyete donc na wembe loko donc pasi donc au componter tous les ramakasi to sanzi mbwane kanga na niveau moko blague te au benga solo biya nazo zonga point photo sasko disque wana ingénieur na biso muto azo koti azo pesa ba makambo Alex Mboma siri wana studio na yenano yana ba Pointe Nord wana na quartier Lusala po minito enda zo gouverner Kinshasa sko na Mambason Alex Mboma l'ingénieur na bisaki vie talon na oyo ba wate yo foka bakuna ayoka pe ba conseil na biso azongi a mambo simbi banda na yaki faut mon niveau à même à obo yarbi bon les lots a encore dépensé combien yarbi non dépensé boke mazoa ba détail soit coupo ya bo abisio bo de komodo yo pelelo ngo tambula ndeni na bilona zana mo ata mo $50 mo boyo que permettre na mela mai bi $50 mo mutuka pe ngwana et yango de sali qui arrivé na oya na kin ko le ndeko na jeune frère kin ya kibiti ya Kinshasa eza c'est parce que ndeko na biso ebi kande vi na biso ba artiste ya na ope mabete parce que artiste musicien place nous sotamba faut tika bilembo nga pe na lokata msuna kina so na zifo na tika pe lembo
donc ndeko atikaki lembo mpe baniveau bapoint noir abotaki bana lembo tocomprendre lembo mso tya mokolo bana atiki bana mibale oyo abotaki na basœur na ngai ya Congo Brazzaville donc tellement nazalaka bien na petite sœur mosusu wana mpo aza mpe ndeko ya mama mwana nga liboso tokozala mwa trop o monstre kuta uti ozala bamwa misato uti oleko avant kufa toaki kutuna ye na mama mwana tu vois donc namoni bon ndeko akufi reste à savoir est-ce que famille eyebiki atikaki bana to atikaki te essaye okota en contact na bandeko na biso mpe toaki na bona poena bakoma awa bafali maswako balex mboma batutu na biso botokosala ndenge nini babi non esala bien mwana ya et ton père na bundi na ndenge na ngai koluka mwa mike oyo ekopermettre biso tozwa mwana tofaire traverser mwana toyaki Brazzaville depuis le mardi surpassé mais tozwaki problème mpo baboyaki mwana voyager na acte de naissance fallait kosala passeport vraiment na opesa merci na le double fa officier qui est roga vraiment na o asali na geste na ye ya vraiment geste moko etouché batutu vraiment azwaki mwana memi mwana ambassade na immigration basali mwana passeport le même jour yango permettait biso lelo to se retrouver na Kinshasa na mwana donc voilà un peu puis merci na batutu bo batia biso na babondeli pour voyager les calculs. Posez-moi problème té par rapport au père mwana ya famille parce que tout le monde artiste soit kufi et tout le kunde bimaka comme maman problème maman kambebele bino déjà kotoana déjà longue yango et causer problème nande naza mwana mowe ya ticket soki tout le monde va vivre biso ba king kester ba papa oyo mais maman ba problème je pense pas que causer problème je pense pas ya bana mowe ya tiki le contraire faut ba sepela pour mowe ya tiki le ba photocopie a tiki ma bébé viens Justin viens viens et ça voilà comprenez c'est un peu triste mais bon voilà c'est notre fils Gustave Lombo Pouloulou. Tu peux te présenter? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment tu t'appelles? Justin. Justin? Oh là là, quel joli nom. Tu as quel âge? 6 ans. Oh là là, c'est un peu triste. Non, ça n'a même pas question tout le monde tout parce que non, mon gars bébé Tchanda, moi là bas très hein, le gars Tchanda. Regarde papa, so mon gars bozo père na et dans la beauté. Mais tu vois, maman a pembe muluba, al muluba na biso ya kuna ya bino ya wate. Po bino so ba luba weli ya bino. O ya biso kuna. Voilà, c'était là Gustave. Voilà, l'enfant de notre frère, l'illustre disparu, Atiki Biso, vraiment regretté, parce que tu as regretté. Tilelo, Sunga Sunotala, Babylone, Newana, au Bazala Mink, au Fitena, il y a de loin. Ah non, Batika Pena Bilembo. Va rendre commande, c'est triste. Lelo poni na yoko kende bisoto tikalana amawa. Shikolumbu pululu na lela yo motindo nini. Mayami ezotanga ezosila te soki nakanisi nanga tozalaki ngai na yo soki oye na ponton kobenganga ndeko no tokokutana tozalaki tous les jours kokende komela mpe kosakana shikolelo yoke totikali na mawa nalela yo motindo kini yaya originali wa lisumu ya damu na Eva na jardin yango bisa batoto koma konyo koma mboye liwa papa na yo nani mama na yo nani soki na yebaki bango mbela na beta bango ata masasi bakufa batika biso na kimia pululu yoke na yo epesa mbote na papa na ngai shikolelo yoke epesa mbote na pamelo muka esambote na Rafa Bunzeki esambote na Pepe Kaleo Madilu système Faronde Komodo, monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et alignement, dans le Lichi Kolumbu Pouloulou, à Kenaye Mawa. Faronde Komodo, ministre de l'enseignement et nyonso. Ah, on a ce qu'on a ndoule, yoka comme moulai. Moto moyembo, salut, son plaisir en tout cas. C'est un peu triste, hein? Donc voilà, c'est la vie continue. Et Dieu c'est le Père et puis le Maître et Magambo nyonso. Et va rencontrer non parce que abomi batela quand bino ba artiste on rate ba milliers de photos mi batela parce que nzamba les réunions est-ce que yebi nzamba existe si existe ka nzamba les réunions so kando lobi mama yango mona biso bana nzambe a des fois bat bazo biso au sérieux te baninka bozana ozana banzela moi mabe po bazo au sérieux mais
Chez moi, c'est le contraire. Je crois beaucoup en lui et je sais qu'avec Dieu, tout ira bien. Voilà. Avec le temps, je ne suis pas pressé et puis voilà. À tous ceux-là, au Balandio, à tous ceux-là, au Balingako, Mingi, au Kolobani, Nevaran de Janakin, au Yokunande Konabiso, Pouloulou, après là, aux Ongano Ponton, et Bato Balingaka, on a quelques beautés, et puis qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, bon, on peut non, merci. Nabatutu Basali, à ce que tu as pointe noire, Tito Komana Kinshasa. Hein, donc, Niron Abouri, le cœur de Carole de Monaco, Nikita Omé, Edith Nozitissa, femme de France, Edith Nozitissa, femme de France, sans oublier Prime Tati Mandiena, mon pote, et puis Yarok Eloi l'infatigable, le PDG Destin Osenge, PDG Destin Osenge, merci Yaya. Et puis le double fois officier Roga Roga, merci encore pour le soutien. Maintenant on a qui n'a pas ça merci na Alex Mboma, n'a pas ça merci na Répondeur Mayala mon ami, merci. Et puis papa Massoua Koufali Massoua ko bangonyo baebi. Merci na ndeba ya bibi so kitoko tous à l'aise et puis merci na yo mogope. Merci na Lydie Siravo LS, hein, la taille italienne Lydie Siravo. Donc Fifi Bolili, ouais, Fifi Bolili vraiment Bissonio surtout on a passé et puis merci les sous na Cléboa Nandenge pour permettre à ce que tout ça l'interview oyo to essayer ko solo la mouké. Donc plaisir ya pour na ngai pour na ba oyo tout balingi ba contacter artiste Maître Ferrol digital hein. Ouais, Maître Ferrol on dit digital, il y a Gilles Manso à mon pépé Yassika. Alors oui na ngai Varon de Komodo cette fois-ci Mutuka Ezakoya. Via côté 43 voitures na mai. C'est bon déjà ngamo na monde azo sa ba chat nenga ba vidéo. Le président Gilles Mas Bango Muto Makambo, je salue comme ça mon boss Bébé Retou pro. Donc staff tena ande na bossa boss. Té na bossa na boss té le papa de Chanty Maria, le cœur de Leti bien-aimé. Bambote puis bambote na ba congolais nyoso ya Brazzaville pe ba congolais RDC pe batba na Luanda, bo balanda émission en Allemagne, partout Turquie, partout mokili mobimba Clébo ande makambo. Varonde Komodo le gouverneur na pesa binotoli émission za kase moko Clébo avec Priscilla la Megan jolie chérie bino bomona ega moi sikitoko. Pour numéro na ngai eza plus 242 06 649 32 43 donc plus 242 06 649 32 43 wana numéro na ngai ya Brazza, il y a Pointe, il y a Congo Brazza. Maintenant on a appelé au moins RDC les temps on a au moins 2 semaines awa. On a profité quand on a 4. On a reçu un numéro on a pardon. Bon so ba bengi opeka wana ba bengi biso to pesa so ba bengi kaka. Wana WhatsApp hein hommage ya Chico. Voilà merci. Sinale pe que to sala 08 non 082. OK, merci mon frère Fali Maswaku. Donc talava 089 71 81 45. Papa quel ambition dans le français on va continuer di banda 089 71 38 145 089 71 38 145. Ba tout bani ba contacter Varon de Komodo bo benga na numéro oyo ya pour le moment ndina na kinboy mais numéro liboso wana numéro na utiliser WhatsApp ya kuna donc tout ça la paye nzembo hommage et pas Alex Mboma l'ingénieur donc après matanga to. Oui après matanga ça veut dire tout sans nzembo tout ça le clip ya bien tout. Ça c'est pas ministère Belé. Oui, tozala ouais ndenge ingénieur a essayé que soit na bande kona ba artiste ba bina filé ba vibrator ba déplique pomba ba mais banande kona nga wazai pas héritier wata oyo Oliviera Café Room donc tozala mona ba artiste bo ba ko soutenir frère na bango. Musicien. Il y a pas de problème papa Maswa ko ba ozala ba vie de loin pe surtout grand prêtre Sobé et puis non c'est la fiston ça c'est Soba et ça se fait bien quoi. Merci beaucoup à Varon de Komodo, merci à tous ceux là Bolanda Gibiso de partout. C'était la Priscilla Makandula la Mégane. Abonnez-vous massivement sur notre site www.cleboa.com. Au revoir.